matondo mingi na tata wamba kumtolendo na ndenga pesi bino makoki ya kopusa na lisusu pamba te uta bakoko na biso mokolo na lelo ndenge na lobaka mokolo na mokolo ezali mokolo ya motuya ya kokumisa nzambe mpungu pamba te nzambe oyo akili likolo na se pe biloko nyonso pe na mokano na ye ayaki kosala ete mokili etondisama na banyama na bambisi na biloko nyonso tomonaka pe na biso bato na mokano na ye ndenga kelelaki biso ayebaki kobongisa mokolo na mokolo ya motuya na lolenge ya baras mpona kokumisaka ye ebongo epai na biso tozali lokola badescendance ya liboso kati na mokili oyo parce que bango bazalaka molimo mpona bato ba mpona tozala bato ezalaki biso bayindo yango wana badi l'Afrique et le berceau de l'humanité. Alors soko tali na mabambe asalelaki mokili na ye pe mabongisi na ye ayebaki kosala mikolo na mikolo ya losambo mpona kokumisaka ye. Alors biso ba noir journée na biso ya motuya nde lelo oyo bakoko babengaki yango konso mais na calendrier romain baye na bapellation ya ba démon na bango na ba déesse nde lelo tosobenga ngo mercredi. Donc mercredi wana soko lobi mercredi directement osali kobe oza kobelela esprit oyo tobengi mercure. Donc biso banda bakoko na biso tobenga ngo konso et konso ezalaka 4e jour de la semaine 4e pe suka nde yangwana ezalaka konso ezali journée sacrée na biso basiatique journée sacrée na bango ezalaka jeudi bahab journée sacrée na bango ezalaka vendredi et bajuif journée sacrée na bango ezalaka samedi et dimanche ezali pona na Lucifer oyo asakapara na planète terre babenga yango na munoko mususu Sunday ya anglais Sunday donc journée consacrée na Lucifer. Alors mokili lokola Lucifer asakapare na planète terre mobimba nde mokolo na ye ya motuya oyo atiaki po basanganaka bakumisaka ye ezali bongo dimanche. Alors lokola baba blanc baza descendant ya baza descendant ya Lucifer siko mokolo wana baye na kati ya mokili momba pona ko imposer mokili mbaba na mokolo ya dimanche batu basala te batu bateka te pona kokumisa esprit wana oyo tozobenga Lucifer oyo a se caché sous l'appellation na kombo ya Yahweh. C'est ça. Alors batata ba mama na mokolo na lelo oyo ezalaka mokolo monene ya motuya kutu mutako yiko ba mungongo makasi te mutako yiko finga te mutako yiko beta libaku te mutako yiko tonga te même na kati ndaku na bana to na mwasi to na mobali boko yiko discuter te kutu tango bakoko na biso bazalai ko pelisa ta moto te bazalai ko simba ta kombo te bazalai ko sokola basani te bazalai ko bongisa biloko mardio na so babongisi biloko na bango balandi ti bakobomba pe lobi nango mokola misatu bakoyandula te bakolamba biloko oyo ekangamaka te mpona mokola mibale bapelisa moto te basomba te bateka te balamba te basala pete mokolo ya konso lelo oyo bakoko na biso na tango wana bazosimba mibeko bazalaki kokota zamba te baza kokende kozwa mbisi pete baza pe kosala bilanga te parce que ezalaki journée réservée et mpona nzambe na biso oyo tobengi nzambe mpungu tolendo na lingala tobengi ye nzambe yanguya nyonso na français tobengi ye le père tout puissant na anglais babengi ye almighty father. Donc tant tozoka déjà gad wana ezali ye wana kaka Lucifer tant tozoka Yahweh Dieu ye wana kaka Lucifer. Alors c'est ça ba papa matondo mingi pe ba mama na ngai ndenge bokoki kotelema mpona kopusa na wana mais eloko ya motuya naza kosenga kati na bino oyo tozobenga na lopoto assemblage ezali kolakisaka batu oyo basimbani liboke moko
na bato basimbani liboke moko bakoki koyinana te, bakoki kobetisa mabaku te, bakoki kotongasana te. Tozali wana mpona kolakisa bolingo ya solo, kosalisana, kolingana. Ndenge naloba autrefois, là où il y a des gens, le pain ne manque jamais. Et si kabatu bazali, mopanga ya kadia mpemba ezanga kate, mais bino bokoki ko permettre yango te, ke eya ko vanda kati na bino, eya ko tia bino na bokabwani, eya ko tia bino na mes attentes. Donc, bo éviter yango. Donc, eloko na tout akat, na beta kasete mikolo na mikolo, surtout que l'amour. Parce que amour, surtout que na détail nango, ezali disposition à vouloir le bien d'un autre. Donc, il kolinga malama moninga. Si ko soki ozolinga malama moninga, okobetsa moninga libakunde nini. Okobimisire balangage moko au dièse to insolente ndenge nini. Parce que yo oza kolinga moninga, oza kolinga malama ya moninga. Okotika te moninga na yo anyoka mato amona pasi. Et c'est ça. Yangwana batata na ngai, ba mama na ngai, naza kosenga bolingo solo parce que bolingo yango nde bonzambe. Bokoki kosangana wana ndenge lelo bozaka ka moke, plus ou moins ce qui dit personne atamba. Bokoki kosangana wana na moke bozali, o tokokumisa nzambe dérangement zali te, tokosambela nzambe. Mais kati na bino, ceux qui aiment zali, ceux qui jalousie zali, ceux qui mes attentes zali, ndenge nini molimo nzambe kozala kati na bino. Parce que molimo nzambe ezalaka esika boyokani ezali. Oto bengi na lopoto entendement. Nde sika molimo wana efandaka. Ceux qui boza komona ba mes attentes ezo régner kati na bino, ba entendement, ba désentendement eza ko régner kati na bino. Donc boye bake kadia pembande avandi kati na mitema na bino. Alors pour cela, tozala batu oyo ya kobengana kati na biso. Ba misusu balobi to chasser diable na ba prière. To chasser diable. Diable ko chasser pas que de wat. Parce que territoire na yango oyo terre. Esika ya asakapara na yango. Siko yoko lo bakena bengana satana. Oko bengana ye akokende wapi. Lelo ba papa na ba mama na ngai. Bokoti ko zalana ba porta ndako na bino. Na pese exemple mutu moko azotambusa tangawisi. Tango azotambusa tangawisi na porta ndako no abetaka ngote ale kaka. Tango so azobela kaka tangawisi pona mukongo pasi tangawisi pona mukongo pasi. Yo benga kayete mutu wana ko betelo porta ndako te pe akoleka na yeye moko. Me mokolo oyo yoko mona ye obenge tangawisi yaka. Ah osombi. Me mukolo mususu ye mutatangawisi tanga zoleka aibike na porte ona kana kilia. Akobeta porte pa koluka kokota. Po aibike kilia na ngazala kao. Lolenge moko satana. Biso tolobi tolingi satana te. Tobenga na satana. Mais yo moko zobenga satana na ba comportement na yo, na ba acte na yo, na ba gisement na yo. Pourquoi na ba acte satana azali na biloko oyaye. Nzambe pe azana biloko oyaye. Eza lokola bato baza kosala bilanga, moto na moto azana bilanga na ye na kati na zamba. Sikoyo moninga aya kokuta moninga na kati ya bilanga na ye aza kovuzula nguba. To aza kobuka masango. J'espère ce que kebite ba kokoma na justice parce que a débordé territoire. Lolenge moko bisto, ceux qui te solo ba ke tozali na nzambe. Misala satana kati na biso zo uta wapi? Ya koyinana, ba mezatan, kotonga sana, kozanga bolingo, kosali sana te, bonde kwa solo te, ezo uta wapi? Alors, na kati na biso, tango toza kosala misala bongo tozo ba ke toza kosambela, mais ozape na makabu mususu ezali malamu te kati na yo. Ozape na ba désir na ba sentiment mususu oye pekisani na nzambe. Directement, ozosa la satana sans le savoir. Alors, tant ozosa la satana sans le savoir, moyibi tango ayibaka tango bakanka yebaka te. Alors, tant satana akotelemela yo, yo koyeba pete. Parce que ozosa la kati na bilanga na ye. Ozosala misala na ye. O tozobenga neti ekobo, o tozobenga neti kolango na sanga, o tozobenga neti koyinana, kotonga sana, makambu mabe, eza ya satana. Siko yo na munoko na sambela kanzambe.
nzambe na biso nzambe mpungwa za nzambe ya solo nzamba makasi biso bana bilaka bana mvulusi kimbangu est-ce que bana mvulusi kimbangu ya solo bakoki kokende kokuta bango na lolenge wana soki lelo omoni nyoka boti mapapu il faut ka yango parce qu'il y a kelama na mapapu te ozomona soki po moni ndeke azali kopumbwa moki akitibwa azanga mapapu tokokamwa parce qu'il y a pumbwaka bobele na mapapu mais comment yo muto na nzambe okende kozala na bizaleli ya bosoto oyo epekisami kasi na bonzambe na biso pourquoi tosanga boyokani parce que boyokani nde kokosa nzambe kasi na biso bondeko ya solo na makanisi ya mabe te na se ya motema na kolingana oyo ya kokoka nde wana kochasse diable boéviter ndenge nalobaka chaque fois cessez de mal faire apprenez que de faire du bien parce que soko obwaki mabe directement obwaki satana mais yo so baki na bwaki satana meneko bozali yo so bakobwaki satana na koyino ozali yo so bakobwaki satana na mabaku na kobetsa bato mabaku ozali obwaki satana te ozambe kati na satana mais yo moko ozoyeba te yango wana kota na discernement otala lolenge na yo lolenge ya bonzambe lolenge na yo ozali na satana yo moko mitala malamu siko nzela nini oponi y a des voies il y a des chemins chemin qui permet d'aller donner à un autre oponi nzela nini ya nzambe to ya satana awa bandeko na biso ya Congo Brazzaville bayembaka sola nzila ufwesilanda nzila ya nzambivo ya satana sola buwe na vavanza batata yindule yindule bamama yindule ozomona mama kanisa tata kanisa banzela zali mibale ya nzambe na ya satana siko yo pona nzela nini olingi kolanda tango boye kokuta na kata lisanga biku ezolakisa ke boponi nzela ya nzambe mpungu mais siko kopona nzela nzambe mpungu yangwana siko tata wasambulwa azalaka wana pona kote ya bino pona kolakisa bino pona kotambola na nzela ya nzambe mpungu tala lolenge na biso tokosala tala bajisma na biso tala langage na biso tala caractère na biso tala conduite na biso tala otokolia na otokolia te tala otokomela na otokomela te c'est ça yangwana tata wasambulwa na tango bopesi ngai nzela pona pesa bino oyekoki parce que ngai pe batelemisa nkotelemisa ngai nazana mayele te ngai nazana boyebi te o nazopesa bino ezali mibeko to ba principe wasambulwa te mais ezali nzambi mpungu parce que nzambi mpungu alobaki nazali capable ya kolongola bino na buumbu mpe na bapasi mpe na kobikisa bino na maladi mpe kopambula bino ma condition ke botosa mibeko na ngai mpe bosalela ba principe na ngai alors ceux qui tozali en dehors ya mibeko pe ya principe ya nzambi mpungu tolendo ezali lokola tobwaki ye tokomi boposant na ye détail opposition ezali des sentiments contraires qui s'opposent entre nous et notre créateur parce que créateur notre créateur alakisi biso tala lolenge po bozala malamu na mokili pe boumela siko biso na mokili toye kosala lolenge oyo ya biso le créateur créé donc nzambe akomi lokola biso mtokelie tokomi kotia mitindo ke mibeko ya nzambe ezali pasi baprincipe ya nzambe ezali pasi mais orke oyo biso ya bosuni tozolanda bomoto nde memeli biso pasi nde memeli biso maladi nde memeli biso bamort moko précoce nde memeli biso souffrance ya lolenge na lolenge mpe tokomi baesclave ya bapeuple mosusu et c'est ça alors pour cela tango tolobi topo na nzela nzambi mpungu na kati na nzela nzambi mpungu ngai na ye yo ye ya ye kasi tango toponani bongo ifa tosala na bolingo te il faut tolingana te il faut tosalisana il faut tozala bondeko ya solo il faut tosimba mibeko ya nzambi mpungu il faut tosala baprincipe na ye parce que toye na kombo na ye et c'est ça mais tango toye na kombo na ye mais par le fait toza kose comporter kose conduire lolenge ya bato na nzambi mpungu tolendo te yango moni na monoko ya français balobi nos actes prêchent plus que nos paroles nos actes prêchent plus que nos paroles lolenge na biso eteyaka koleka maloba moto azobikumisa ngai naza na nzambe ngai naza mosali ya nzambe ngai nayembelaka ye ngai nabondelaka ye ngai nasalelaka ye ngai nakotongeleli ngomba ngai nakosala boye mais oui eza mabe te makanisi wana
ba décision on eza mabete mais na lolenge na osikoyo. Alors moto ya lolenge oyo ezali au contraire il y a vrai directement azali serviteur à diable. C'est ça. Directement azali serviteur ya diable. Oza ko servir diable sans le savoir. Et ba souffrance nyonso toza ko zwa. Mokolo na mokolo. Ah ngabo yezo simbate, ngabo yezo telemate, ngabo yezo salamate. Mais oui, biso muto bengi yango papa na ngai na mama. Tango za na posa kolia madesu. Tango chango likolo na moto. Soki na bakoni. Mais comme ça bakoni te zala pembeni poso bakoni ebendani moto ekufaka. Mpono ko saka bakoni madesu nelemba. Yo che madesu likolo ya moto ya bakoni oke kotambola na yo. Yo che madesu likolo ya lituka ya moto oke kotambola na yo. Madesu koma ki pembeni ya kolemba makala sesilaki. Yo che madesu likolo ya resho nsoka kurase kendaki. Madesu koma ki pembeni ya kolemba. Non. Il faut ozala wana pre olandela madesu na yo oza na posa kolia. Lolenge moko bonzambe oyo lingi il faut landa ba principe na mibeko comme c'est toi. Nde yango wana ekopesa yo sengo ya komona tembo nzambi pungutu lendo. Nde yango wana ekosala ke omi momi samepai na batu ke nazali mosambeli. Pe bala kisako mosapi na ndenga malamu. Me yo bala kisako mosapi na lolenge nini. Tala moto lolenge na ye. Tala moto ba réponse na ye. Tala moto ba jugement na ye. Tala moto yo ba makambu na ye ndenga tambolelaka. Kaka na basi, kaka na mibale bele. Tala moto yo kaka na milangwa. Sikotango basola kisomo satandengwa na pro sabatuke na za mutu na nzambe. Quant à moi, je vous dis non. Osa mutu nzambe te parce que mutu nzambe il faut ola kisalolenge na yo. Ndenge toza ko benga susceptibilité qui peut présenter certaines qualités. Est-il susceptible de vous remplacer? C'est ça. Oya ko la kisalolenge ye wana nde bokotanga mwana na nzambe. Moto tambola na nzambe. Mais oya zola kisalolenge na yete. Baza ko yebise ke yo bizelno olokola mutasambela kate okosilika. Okolobanga mutu na nzambe. Webi pasi na zomo na kombo nzambe. Webi musika na wuta kapona kende sali. Mais oui, ozo wuta musika. Et ça lokola mama abimi na kati na ville ake na zamba. Et pona kukende kosala bila. Mama komi kuna vandi na sale loko te pa zongi. Azwi nini? Pasi ya pamba. Tango yaka na kilongo, ozo wuta musika. Mate ya ozo sale la te. Boye ina yo litomba na yango nini? Et c'est ça. Yangwana batata ba maman, s'il vous plaît, je vous aime beaucoup. Réformez vos voix et vos œuvres, s'il vous plaît. Tous bongisa lolenge na biso, na bizaleli na biso. Na lolenge te, to pesa lokumu na nzambi pungu. Bana nzambi pungu basaba na kolela te. Bana nzambi pungu basaba na ya pasi ya minyoko te. Mais pourquoi to sa konyokwama? To sa kosala ndenge ya sa kolinga te. Les autres disaient que j'ai beau vouloir étouffer mes gémissements. Et encore, ma plainte est la plus forte. Nazali na posa kolongola maya misu na ngai, mais kasi kino lelo kolela na ngai ezali makasi. Ah, comme j'aimerais savoir où trouver les pères tout pour ça. Lokola na yebe sika na kokende kokutana na nzambe. Sika na sokola na tongo na bonga manakene na sala. Sika oyo toye kola kamateya. Sika oto kumisa nzambe. Sika oto yembela kaye. Na kochama to inangai na yoka ndenge nini bakola kisangai. Na lolenge nzamba lingaka, ngai na tchana misala, na salela yango, na tala. Quelle réponse il me fera? Biyano nini ya kopesa ngai, na kotosa na ngai, na kosalela mateya, na kokoma na bosembo, na kolata bolingo lokole lamba, na tala réponse ya kopesa ngai. Et c'est ça, yango wana nde mwana nzambe décision atambulaka na nguna makanisi. C'est ça, mwana nzambe pungu mwana bilaka ya mfuluzi kimbangu. Ye wana. Batata ba mama s'il vous plaît. Na yebi ke soki boyoki mateya tango bimi boke bobandi ko luka makamususu lobi kuna. Soko yoki mateya na tango kotikala na liberté. Ikota lisusu na groupe lisanga bolingo WhatsApp. Opeta oklike mateya olanda lisusu. O se reprochaka yo moko. O se rekorishaka yo moko. Pe o se discernaka yo moko. Petala ba oyo nyuso zala mabelongola. Mama kesomba loso. Metango ye nango lamba kambala moko te mama. Ochaka wana obandi kopona ya mabe ko bwaka ko bongisa ngope ko sokola na sima ko lamba. Lolenge moko tango yoki mateya kende vanda
baga kolanda mateya pe longola kandambu ya bizaleli na yo oyo ezali malamu te mama ya songi songi tata ya songi songi oyoki likambo akotambusi yango mokili mobimba yo somona ngo malamu sina lelo saka ndenge wana bozalaka ba chrétienne lelo boyo koyeba nzamba solo mais bizaleli bozalaka nango kuna yango kaka bozali na yango c'est ça yango lelo oyo eza komema passe pesa ko tshaba conflit kati na bino kozanga bondeko kozanga boyokani pona bizaleli na bino bozanango osali bizaleli mabe tango osi réponse non peut pas mutu parce que oya sali muninga mabe akoyisami muninga mususu wana tango ayoki yepa koyisami bino mibale bozana bilanga moko yakalia mpemba mais moto ya mayele moto na bososoli moto na bonzambe tango moko akoyisami na likambo oya sali ye ya kokwesa matako diseleke moto oyo moninga nanga otondeko na ngai oyo alati kadia mpemba azali na milimo mabe alors ngai soki na réagir na kokoma lokola ye ndenge balobi liboma soka longoli bilambo komi liboma alors tika ngai nalata nguya ya kose maîtriser nalanda ye nani ate pesi yo pasi choqué o se maîtriser ndenge na uti kote ya bino te me uti koleka maîtrise de soi pour devenir maître de soi. Donc, il faut oyeba komikitisa kokanga motema. Après cela, kokende kobeta bizaleli ya mutu wane pa ya muninga te. Ah, papa na moni oza lokola na moma wadini. Ah, tika nani wana tala makamba lobi nanga. Tala makamba salinga bongo te, wana ya nzambe te. Ah non, naza bien. Faites comme s'il n'y a rien. Après, ntango kanda noko sila motema kimia. Ah, papa Kingandi, mama Kingandi, excuse nana posa to sorola. Na kutoko mona na wapi? Ah, bobongisi bokutani. Ah, ndeko na ngai na ekuluko tala mokolo wana masolo na biso tozalaki nango. Mene nipo yo komaki antuko pesa kinga pasi na maloba boye boyo besenga libaku. Antuka na yango na seme zeka na bonzambe yango ya kuluko ndeko na ngai pona bizaleli wana antuka pesa kinga pasi ko sana ngo pekande ko mususu te bosololi. Ndeko wana obe ko pesa reproche. Moto wana pesengeli amikitisa. Ah, matondo mingi papa to mama na ngai. Na sepeli mingi. Na yebite suki moli moni ne kotela ki ngai. Pona sala ndenge na sala ki tope pona loba ndenge na lobaki. Yango ne eko mikisa liboso na bino. Bolimbisa ngai. To limbisa ngai. Boye bona kozongela lisuste. Ay, bondeko ya solo essence. C'est ça bonzambe. Yo zana bonzambe. Mozana oyo lingaka na oyo boyaka. Siko bonzambe ni osana. Omoni telefone ya Kingandi oyambi. Omoni ya Kingandi koyamba te. Po ye na lingake te. Ya saka na busoba mingi. Ya pesa nga kanda. Ya loba maloba moko sanga tina. Wana siko ye bisanga bonzambe. Yo zo pona. Alors ba papa, ba mama s'il vous plaît. Na ke muke kotalisa kozonga mwa muke na pasi otomona epai ya ba mindele. Auto bengi traite négrière dans le pays Congo. Traite négrière dans le pays Congo. Bamisusu bakokanisa RDC. To Congo Brazzaville. Non. De traite négrière tango kotaki et simbaki Gabon, RDC, Congo Brazzaville, na Angola. Parce que n'époque wana 1483 tozalaki bobele pays moko. Brazza, Gabon, Angola, RDC, et Zalaki, pays moko. Beko Kabulango le 26 février 1885. Ndé komi ba pays différent. C'est ça. Capitale Nabiso, et Zalaki Bongo Mbanza Congo. Et Zalaki résidence ya roi Nabiso. Mbanza Congo boyoka. Yango boyoka la bengo Mbanza Congo. Gabon na kati. Gabon baso bengo province de Luango. RDC, bazobengo province ya Congo dia Kati. Brazza, bazobengo province ya Congo dia Simu. Angola, bazobengo Congo dia Tosila. Capitaine na biso ezalaka bongo Mbanza Congo. Alors, traite négrière, tango kokota pai na biso, en tout cas, bolimbisi na komaki yango na français, bolimbisi penza po na français zaka mukuse. Traite négrière dans le pays Congo. Les contacts entre l'Europe et le royaume Congo
provoqua la traite négrière. Cette politique barbare a décimé à grande partie la population d'Afrique. Entre parenthèses, Ouafrika, Kachopa. Donc, bon, contact à Bissuna Bamindele. Tant que Bamindele va découvrir Babele na Bisso, en 1481 par l'Éthiopie, 1482 va rejoindre le Congo, il y a tout cela, Otosobenga Lelo Angola. Tant que Bakomi Boyambi, Abako na Bisso, le Koyaruan Zinganku, accueillir Bango Malamu, na Bondeko na Bolingo, Nzoka Bango Bayaki na mission. Yako s'accamparer na territoire na biso, na bomengo na biso à sol sous-sol, pe na biso bateau, s'il vous plaît. Alors, en fait, la portion humaine réalisée par la traite négrière de l'Afrique fut considérable, plus ou moins 1 325 000 Né-Congo furent déportés en Amérique. Boyoka, plus ou moins 1 325 000 Né-Congo furent déportés en Amérique, dont une grande partie au Brésil. Les drames de nos ancêtres proviennent surtout de la découverte de l'Afrique noire au même moment avec celle de l'Amérique de 1510, dont 3 ans après, l'avènement au trône d'Alfonso Ier, le roi d'Espagne ordonnant le recrutement des esclaves destinés à être vendus aux Caraïbes. Vendus aux Caraïbes, ils ont l'accent sauvage. Caraïbes, ils ont l'accent sauvage. Côté Kabango, na ndenge moko lokola ndenge toteka bambinzo ba makelele ba mayebo. Ba papa ba mama na bilamba tombola. Ko tombola boye ko pona ko bwaka. Batu ba yazo somba zo tala pocho mutalingio ko sale musala ndenga lingi. Parce que les Espagnols, ils ont qui deuxième grande puissance de la planète. Il y a les Bosses qui sont portugais. Ils ont collaboré avec les Espagnols. Si vous avez des Fongola, ils ont marché dans le territoire où ils ont en Amérique. Ils ont toka batu. Awa na mabele na biso ya Congo. Oye sangisa ki Gabon, RDC, Brazzaville, na Angola. En 1510, donc 3 ans après l'avènement au trône d'Alfonso Ier, le roi d'Espagne ordonna le recrutement des esclaves destinés à être vendus aux Caraïbes. Donc, les esclaves noirs devraient constituer la main-d'œuvre dans l'exploitation espagnole Akiba. Oh, yoka kiba bakibe wana. Bakibe wana ba noir boyoka baza wana. Bazali bana ya Congo ya totila. Oh, yesangisa ki Gabon, RDC, Brazza, Nangola. Oh, yoka bakibe wana. Bakei kuna pona kosala musala. Donc bakibe noir. Nyonso bazali bato ba utaki awa. Wana na 1510. Baspagnol na elekona bazana roi Alfonso Ier. Yende mutaso ki mokanoa. Et comme Alfonso Ier, yango ba pesa ki na mwana liboso ya Joao Ier. Ya ndingaku pardon. Et moi yemoko ndingaku ba pesa ki kombo ya roi Joao ya Portugal. Tamba soki batem na 1491. Pourquoi? Parce que grande puissance numéro 1 ezalaki Portugal. Ndetang babati mo kontina biso awa nzingaku ba pese komba Joao. Deuxième puissance ezalaki Espagne, tant babati mo ana liboso ba pese kombo ya roi ya France, Alfonso Ier. C'est ça. Donc botala ndenge ba kretaki biso. Ko sala biso oyo balingi, biso to yambi bango na bonde kope na bolingo. Ndenge yo yambi masumu kati na yo. O sepeli osa l'ambiance, na lata na liana mela, na kota miziki, na lala na boteli na basi boye boye, tona mibali boye boye.
oyambi bisala wana metala lifuti ndenge bakoko na biso bayambaka bamindele na bolingo nzoka bango bayaki na makanisi ya mabe kozanga koyeba kotuna mpeve. Mais avant ça mindele baya na mabele na biso ya Congo depuis koko na biso oyo la mwanda abandi mate na yé na 1463 pona koloba ke ba mindele bakomuta na mikila poto bakoya awo boya babongo lokola bandeko me boko esama na mitambo na bangote boko jiko kumba milabike ko bakoya na ngote boko jiko sambela nzambe na bangote pe boko jiko landa bizaleli na bangote elateli na bangote makamu na bangote po soki bolandi bizaleli na bango boko ko esama tinunku aye ko kufa mwana na yenzi nganku aye ko remplacer alors ba ye ko talisa ye na bambasi à travers les sages-femmes que eleko oyo bamindele bakoya ezalinde yango ya yo. Alors batuwana tango bakoya yamba bango mekokwesama na mutambu na bangote bazo ya lobi bakoma pai na biso lelo bambasi baye kopesa susu message et pas ba sage-femme donc ne koyebisa roi batongo se bakomi akeba asala ndenge otolobaki mais lokola roi abwakaki makambo wuti na molimo ayambi ya mosuni oyo bamindele bayaki na yango botala ndelo tokoma esclave ya bamindele. Et en plus na boyina ko continuer parce que etango ezali moke po bobenga pe na moi retard na yebike kuna moment sale ezali na tangu. Et en plus tangu nzinganku ayambi bango atindi mwana na liboso yepe ayamba bango pe koko na ye petit fils oyo Alfonso abotaki ye wana nde na kati ya Afrique moto liboso oyo ba initiaki na christianisme moto liboso abanda kote ya Christ akende koyekola yango akende kosala théologie ezalaki petit fils ya Nzinganku mwana ya Alfonso Premier oto bengaki na kombo ya Mpemba Nzinga mwana wana kombo na ye babataki bapesa kombo Henrique tango bake ayena matalité wana babandi koteya na bamindele bayaki le capsule évangile eye komemela biso bokabwani parce que mondela yaki na sultan na revolver na kati na épée qu'on fait croire biso christianisme na makasi oboyi bakati omutu to babomiyo et bizaleli bayaki na yango que soi-disant to sundula bizaleli bakoko na biso to sundula mibeko ya Nzambe pamba te balakisi bakoko na biso ekeko na croix que oyo Yesu mwana ya Nzambe akende kobota na mwana mwasi moko kuna Maria mwana mwasi wana yeyo mama ya Nzambe mwana ngo yeyo Yesu Nzambe tope mwana Nzambe esa kufela bino na mabepe na masumu mesina bokomi libre ya kosala oyo nyonso bino bokolinga na bomoi na bino eloko moko kokana bino lisusu te omoni porte ekofungwama batata bakomi koluka kobala basi mibale mama na pomoi na ye nano abali ta bandi koyeba mibali papa akomi koyeba basi yango ememi malédiction kati na Afrique parce que bayebaki soki biso tozali kosimba mibeko ya Nzambe na biso ndenge zalaka liboso bango bakomanipule biso te bango bakokomisa biso besclave te alors poto koma besclave na bango fo bakabula biso na Nzambe na biso kokabula biso na Nzambe elingi koloba nini na monoko koliko bela Nzambe mpungu mais kokabula biso na Nzambe elakisi kopesa biso accès ya kosala makambo ya mabe oyo epekisami na Nzambe na biso. Alors tango komi ko pratiquer yango na makambo oyo epekisami na Nzambe kati na mibeko pe na principe directement okomi mongunya Nzambe okomi opposant Nzambe Nzambe te mutapesi yo mokongo
Yonde tango obwaki o ya solo, o embrassé o ya sika, nde opesi nzambi mpungu tulendo mokongo. Alors, tango topesi ya mokongo, on est capable ya komiza lisamalamu, lelo yo souffrance, na nzela oyo biso tolandi ya kopesa nzambe na biso mokongo, liboso na biso nini eza kozela biso maladi, kufa, nzala, eba problème. Esclavagisme. Alors, pour cela, si quand on songi sa misu na biso sika tobungelaki, bakoko na biso bakoma esclave, batekaka bango lokola bambinzo, batekaka bango lokola bilamba ya tombola, parce que babwakaka mitindo nzambi pungu, bayambaka oyo balindele bayelaki bango. Alors, tango bayambi yango, et comme il a fait une sabi pour le nom Congo, bakoko ba souffrance zolanda biso tina lelo. Alors pour cela, pour biso se débarrasser na kati ya souffrance oyo, et sengeli to zongela bizaleli ya kala. Oyo bakoko na biso batambola kana na bosembo bazalaki kotambola na yango. O toza ko benga lelo balongo, bakulu banunga. Bakulu banunga eliko lobanini na lingara bakoko balonga. Balonga pourquoi bakwesa makina mitambo ya minderete ya ko embrasser Jésus-Christ comme leur sauveur bakwesa makina ngote babebi saki mitindo te ya boyokani ya nzambe na bato batambulaki na basi mibale to mibali mibale te batambulaki na kotonga na te na koyina na te na bolingo na bondeko pe na bomoko yangono yoki lelo oyo bazate na mokili na biso parce que poki na bango c'est le cas si lelo biso tozobenga bango balongo tozobenga bango bakulu banunga bakoko balongo elakisi batu oyo babeba te bamibebisaki te na makambo ya mokili oyo na mabe ya mokili oyo na masumu ya mokili oyo bamibebisaka te yango tozobenga bango bakulu banunga tope balongo bosomona. Alors sikoyo biso polo di babenga yope bakulu banunga ntope balongo po tope lelo za la modèle exemplaire kati na mokili omona kembo ya nzambi mpungu tulendo esengeli na yo nini esengeli na yo olongola bizaleli oya sika tosili koyamba oye komisi biso bopoza ya nzambe oye kaboli biso na nzambe oye chebiso distance na baninga batu tozo bizaleli oye kozongisa biso lisanga na bondeko na bolingo pe na se ya mibeko ya nzambi mpungu tulendo yango kosala ke loboko ya nzambi mpungu eya kotelema likolo na biso mpona kologola biso bamaladi mpona kobikisa biso na maladi mpona kokangola biso na bowumbu mpona kolongola biso na kati ya kolela pe na souffrance oyo tozali nango lelo. Alors pour cela yo na ngai nde tokopesa accès mama akoki kolamba na ye a servir yo to atie na mese sika biloko ezalaka to madami na yo akoki kolamba atie biloko me yo bokokoma na polia oboyi no kolia mutu akokufa nzala mama oyo alambi to madami na yo oyo alambi to yo moko lelo ekoma ntina niveau ya bato misusu ke mwasi na mobali na kati ya ndako baza na boyokani te me tata na ntongo aparvenir kotika mbongo mama lambi asali mpe papa mesa na ye papa ntango aye aboyi kosimba biloko wana mpo aza na kanda mama nani akufi nzala nani akisaki mbongo yo moko. Alors réfléchis, c'est ça. Alors bapapa bamama nzambi mpungu azali kaka nzambe oyo azalaka akubongo anaka te mvulusi kimbangu mission oyo ayaka na yango mpona kolongola biso bawumbu na bowumbu pardon kaka lolenge aki kolakisa wuta bakoko echangea te biso nde tochange yango na bomoni kino lelo toza kaka bawumbu toza kaka na pasi tozali kaka besclave toza kaka na se etumba toza kaka na kati ya minyoko. Alors pour le moment mpona tozala sauvé tozala guéri tozala béni tobongisa lolenge vis-à-vis ya nzambe vis-à-vis ya bandeko
parce que vis-à-vis ya nzambe yo na nzambe bosomona na te lolenge na yo okobongisa ngo kaka devant prochain na yo soko yebi te yo pa ya prochain na yo ozali malamu te mozoloba ke ngai na nzambe toza na boyokani mama papa non alors banda lelo mama tata yamba nzambe siko na bosolo koyamba nzambe ezali kosalela ndenge ya lingaka kolinga nzambe ezali kotosa mibeko mpe baprincipe na ye alors bamibeko mpe baprincipe na ye ekomonisama devant conjoint na yo devant conjointe na yo mpe devant ami na yo devant collègue na yo devant camarade na yo devant prochain na yo parce que yo kolakisa ngo mpa nzambe nzambe akotala performance na yo na ndenge oza kovandela na bato na ntango makambo ndenge bajustement na yo ezaleli et c'est ça alors pour cela bapapa bamama ntango tolingi nzambe mpungu tokoloba nini tondimi kosalela oyo papa basambulwa apesi biso yango ekosangisa biso na nzambe mpe yango ekopesa nzela nzambe alongola biso mai ya miso alongola biso loboko na litama alongola biso soni tokoma bato ya malunga na miso ya bato matondo mingi epesamela bino bongo soki bokoyamba yango na kombo ya mpulusu kimbangu matondo mingi